bazo déclaré pour Nambongo de Toyoka qui va avec passeport ça 2500. Maintenant ba commis on a Cape Town avec passeport comme 2800. Et soit disant ba mettre na bango ba soit que comme il faut payer bango 1000 rand to 1500 il y a corruption pour que na kati pour passer la yo capter. Sans embâche, incompétence, il y a représentant et président de la République, ambassadeur Fidèle Moulaja. Et c'est regrettable, pays mounen République démocratique du Congo, dans la place baeko loué pour nabasa la passeport, où ils ont document légal ya mboka, ya état congolais, baye, bazoui un individu, tierce parti, otolobaka third party, nakostanga kombo na ye, bamiyi bibaleki ebele. En tout cas, image oyo et na ANR Yamboka, ambassadeur Fidèle Moulaja. Il faut azala interpeller comment est-ce que la République démocratique du Congo et que qui a engagé un individu, il y a Janis. Mais c'est Janis ou aza petit bitinda. Petit bitinda et ambassadeur na gangela qui est lobby et puis nous en contact ANR à cause de image oyo ambassade République démocratique du Congo et Zali Moponoté. Merci tellement que tant bafongo le site. Bangomo bakangi. So côté na site moyen au remplir formulaire on a jusqu'à Nasuka exact parce que bangomo va bloquer en. Mais so bengi en coulisses. Alors frère, nalina remplir le formulaire bo ebse tinanga ba coordonner yemo ko salele en a remplir atindelo nini confirmation. Et tant oye awa logo sur là qui déjà na en coulisses, il y a benga en coulisses à condition déjà à salipo aller quelque chose. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wa bino, Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Ampeto leki mbangu na analyse oyo toye pona kosalela bino sur corruption pona kozwa passeport na kati ya Cape Town to Western Cape. Pambate pona baebite. Ambassade de la République démocratique du Congo na Pretoria et de l'équipe équipe na kati ya Western Cape o ezali Cape Town pona koya kosunga ba congolais oyo bavandi awa na Cape Town to na Western Cape bazana posa basalisa ba passeport ba renouveler ba passeport ba faciliter bango bazwa ba biloko na bango. Mais ndenge nazolo bana bino boye équipe ambassade ezali awa sur place na terrain. Mais nungu ezali mingi. Ba Congolais mingi tokei ko tuna mituna pambate bomoni na ba mission na biso eza na mayangani na Politique TV. Ba Congolais mingi balobi ete corruption ezali mingi na équipe ambassade. Balobi équipe ambassade ezo senga bango bambongo, ezo senga bango ba 1000 rand ba 500 rand et bango bazali kopesa mbongo wana po ba corrompre balekisa bango liboso ba Congolais misusu o bayaki déjà po bazwa ba passeport. Na banzi bokoki kolanda na ba image oyo tozela kibino pichu agwata bongola mai na mvinyo ba Congolais bamela. Merci. Sana moko wa mwana mboka wa Fiston Loya Etienne Chimbalanga oya ebani na kata communauté mwana mboka tomoni ba Congolais bazolela awa mingi bazolela bazolo baki bazomona pasi pona kozwa passeport misusu kutu bazolo baki bazosenga bango mbongo corruption pona kota na kati yo lokola moko ya bayebi mibeko nini okoki koloba. Bon, eloko kaka na koloba eza regrettable parce que l'homme congolais a changé té. Mentalité ezaka toujours nege zalaki na batangu ya ba président ba oti koleka. Peuple congolais a souffrir libanda mingi. Tozui président oyo ayebi pasi ya diaspora. Président oyo avanda na libanda ya mboka. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo to soutenir pour akoma lelo na ebonga oyo azali. To sali ba propagande, to sali nyonso ti lelo tozo bunda pona ye. Mais to regretter na comportement ya batu oyo bazo sala sabotage ya pouvoir na ye. En commençant na ba responsable politique administratif oyo ya lingi ko continuer toujours ko travailler na bango. Sans embâche incompétence, il y a représentant et président de la République, ambassadeur Fidèle Moulaja. Et c'est regrettable, pays mounen République démocratique du Congo, où accepta qui moi na mboka de père et de mère, où tu as soutenir si élection qu'on a la pété en 2028, dans la place baé ko loué pour na basa la passeport
oyo ezali document légal ya mboka ya état congolais baye bazwi un individu tierce parti oyo tolobaka third party na kostanga kombo na ye et puis nazosenga ba agent ya ANR monsieur Alexis Mulumba président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Kabila a torturé le peuple congolais, Mobutu a torturé le peuple congolais. Yo oye, il fallait qu'il libère le peuple oyo administrativement, politiquement. Mais entourage na yo, ce sont des incompétents, des voleurs. Bâtiment comme baebi administration te. Faut bien préciser. Baye awa bazui un individu na kombo ya Janis. Image oyo nazo zoyango nazo tindango na ANR ya mboka. Botala ba facture oyo bafutaki na hotel oyo eza Fountains Hotel na otinde la bino link na bango. Po escroquerie oyo eza escroquerie mboko stratégique ya batu oyo bauti na ambassade na Pretoria na sololi na monsieur Calvin na sololi na Innocent Célestin na sololi na bango nyonso trop c'est trop peuple akoki ko souffrir te. Bon, nakati wa maloba te mwana mboka. Toki peuple congolais azolela azoloba ke bafuti déjà mbongo il fallait basenga ki bango mais bakomi awa bazo charger bango mbongo mutusu ke ya transport wa bato wa ambassade. Et dede toki bato bazoloba ke bazo senga bango ba mbongo. Ba 1000 rand, ba 500 rand po bakota na kati. Et bakomi na kati ba servir bango te. Eza bosolo to eza lukuta. Bon, pour le transport ya ba agent ya ambassade nazan information te na yebi makambo wana te. Mais concernant corruption wana mutu moko tero wanga na yango eza culture congolaise au président de la République aza ko télémer la corruption matin midi soir. Mais comme l'homme congolais alingi kozala transformé te en tout cas même ba booking yango no moni 2 jours nyonso o ba échoué ba koki ko servir nation te parce que corruption eza déjà à partir ya aide ambassade donc na ambassade na biso na Pretoria. Corruption eza déjà na ba travailleurs oyo bazawana oyo bazo salela batu na bango misusu booking directement oyo bazo tindela bango ba 500 rand ba 1000 rand wana eza vrai bako wanga na mentoyebi jeu de preuve o ngamoko pe na bengaka bango ba travailleurs ambassade bazo ka bambongo wana. Merci mwana mboka tokozo ba congolais baza belé kota mwana mboka. Oui ouais. Et loko ya suka son excellence Félix Antoine Tshilombo tozo bundaka raté pour changer kaka constitution mais il faut peu changer l'homme congolais bocha bato yo bazana maturité politique administrative basa la pona ko servir peuple oyo aza souverain primaire ya mboka bamiyi bibaleki ebele en tout cas image oyo ekokoma na ANR ya mboka ambassadeur Fidel Moulaja. Il faut azala interpeller comment est-ce que la République démocratique du Congo et que qui a engagé un individu, il y a Janis. Mais c'est Janis ou aza petit bitinda et ambassadeur na gangela qui est lobby et puis nous en contact ANR à cause de image oyo ambassade République démocratique du Congo ezali moponoté. Merci mon mboka merci. Ouais, comme on a retrouvé mon sengo, tout ça déjà dans Kata Captain City, dans Kata Captain Mada City. Tout le monde va congolais va télémier belé awa. Problème nini? Ah papa, tout ça les lara les gamba passeport. Donc les gamba passeport on a Captain na papa, tu habites sur tout le banin. Bam sous bazala awa, tu bakoma depuis lobby, depuis lundi balala ki awa. Batika lo sala bango capture te. Mardi le sous toyer le sous. Tozu le sous capture te. Bazo déclaré pour Nambongo, de Toyoka qui va faire passeport ça 2500. Maintenant, on a commis à Captain avec passeport comme 2800. Et soit disant va mettre na bango bazo que comme il faut payer ça bango 1000 rand, 1500, il y a corruption pour qu'on a 4 pour passer la yo capture. Pour osa la capture. Pour osa la capture. Mais t'as besoin de tout congolais. Na Afrique na banga mututé. C'est ça na laisse. Ça na laisse. Mais tu as un loba. Et ça bon. OK, continuez. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Loba mwana mboka ko banga ete loba vérité ça les ana laisse. Bato bazoki batie na ceinture wana. Il faut laisser bango, il faut kata mbongo laisser bango, bo bazwa yo bakotisa yo. Bato ngo baza banani. Ils batie na porte. Est-ce que bato ezala bato ba yaki depuis lobby lundi, bakotite oya ye lelo mardi soka zimbongo apesie
baza déjà na liste na bango déjà azwi mbongo apesi ye bakotie na kati asali capture mais awa na mboka oyo tovivaka na mosala ntango moto akimi mosala déjà 2 jours aye pa manifester volontaire kozwa passeport d'ailleurs mbongo tozwa passeport eza loka tokota déjà tozokota mbongo na trésor ya l'état tozokota mbongo na trésor ya l'état siko organisation oyo eza awa eza nanu malanzi bomoni et basukaki kaka wana te bakongolais mususu basalaki allégation mpona koloba ete ambassadeur Fidel Moulaja azali kosambela na message to azali moko ya bato message alors selon ba congolais oyo bato baza ba privilégié po bazwa ba capture ba passeport to bato baza privilégié po na kozwa ba passeport na Afrique du Sud na Western Cape Town ezali kaka bato ya message selon bango balobi soko osambelaka na message ozali qualifié okozala kutu na posa oyo akotya molongo te okobenga kaka frère na bino et puis balekisio mbala moko bolanda bango sima tozonga tolobela Olandi normalité à makamune bango basengeli mais tant comment c'est le contraire. Pourquoi? Parce que et ça ma relation sur relation, connaissance sur connaissance. Corruption en vrai dit corruption parce que bako fongo la site balobi que site est ouvert bo bouquet pour na passeport ba to ba ya ko remplir ba musuto ya to zape na posa passeport to za na momento yo ko aider bana lem subana batiki ba classe ba yawa ba mama ba semi ba ya mais au mona ke tellement que tant ba fongo le site ba ngomo ba kangi so côté na site moyen au remplir formulaire on a jusqu'à nasuka exacté parce que ba ngomo ba bloquer ngo mais so benga en coulisses. Alors frère, n'a pas rempli le formulaire, bon, c'est tinanga ba coordonnées, yé moko salé yango, a rempli atindelo confirmation. Et tant que le roi sur là qui déjà en coulisses, il y a ben en coulisses, à condition déjà à salipo aller quelque chose. Et ce qui est drôle. Bon, na lobby son na lobby na loba vérité. Loba vérité, pour ce qu'on lobby vérité, te magambo ko changer ndenge nini. Voilà. Na retourne aux questions. Tu biso nos sambelaka. Ambassadeur il y a RDCA en Afrique du Sud. Aza fait un message. Église na bango principal au soya on a Cape Town ensemble ils en a goudou ngana van no loin de là des avenirs après. Na yebi bien ils ont même de kona bango par le ancien général Kanyama. Tango ya ensemble wana na yebi bango très bien. Mutuma ota go échapper. Donc alors ce que taliba musuba yi awa ndeto lobi relation sur relation au mona mususa oyawa babenga na bien aimé bango ba message. Déjà ceux qui osent dire mon église wana so ya awa na mama paso osa déjà favori parce que au mon collègue nabino asala ka ambassade pour ambassadeur azala ya frère nabino église tango ya ba collègue nabino bo samela ma déjà osa déjà sélectionné osa déjà soko avant que toya obenge bango osa déjà mis à part parce que yo osa déjà privilégié. Donc ça te comprendre bien ambassadeur Moulaja azali kosambela na message alors privilège ezaka na bato message donc ambassade komika ka ya bato message so congolais azana message te azana droit ya identité te weza droit na exactement ezaba privilège ba pesa na bango et ce que je dis ezaba ba chapatoire babilo mona loba te tikana loba pona sala plaisir te tant na loba ngana vandi no la église na bango ezana gudu précisément quartier ngana vandi ngona pe nini pasteur na bango eza pasteur nani kombo nani. OK mwana mboka tokozota mulaite siko soki makambo salima nini okoloba na président de la République oyo azalaki moko ba diaspora. Bon, président de la République Azamutu a bien placé Yakotala parce que n'importe qui était Yakobeng sa ambassadeur pour poser la question tant qu'on a image. Les ministère des Affaires intérieures, disons, ministère des Affaires étrangères, naïmo président Yarichi Nabaonde, il y a interpellé ambassadeur pour tourner la question pourquoi biloko ezo salama. Et là on a lobby que madame Nabango église na lo bango wazarti, na lo bango avec précision, na go détailler en de début jusqu'à la fin parce que naza pe na ba preuve voire même na téléphone nga. Merci mingi mwana mboka. Merci. Na banzi bouti koyoka ndenge balobi, bouti koyoka ndenge ba manyoli. Alors biso lokola maison média, biso lokola mayangani na politique TV. Ngai lokola journaliste investigation. Na landaka information bisika to ezali ezala na gauche na kolanda ezala na droite na kolanda alors tant
tango ba congolais o basali ba allégation ke bazopesa bato ambassade mbongo bato ambassade bazosenga bango bambongo toyebisi bango est-ce que bokoki kopesa biso ata mwa message te ata mwa audio te ata mwa preuve moko po tolanda bato oyo ata kombo na bango tolanda bango toyebisa bango boni boko nyokola bana mboka boni boko monisa bayike pasi o baye pona kozwa ba identité o ezali droit na bango. Mais malheureusement batata ba mama bandeko ya bolingo ba congolais nyonso tokutani na bango o bazolo baki ba corrompre o balobi ki bazo corrompre bango mais bazalaki incapable ya kopesa biso maison média ba kombo ba preuve to ba audio soit ba test. Mais parmi baye babanda koloba équipe ambassade eza corrompi moko ya bana mboka na kombo ya Etienne Chimbalanga oya ebeni mingi na kombo ya Fiston Loya ye atangaki kombo alobaki Janice Mawika nde petit habitinda ya ambassadeur Fidel Moulaja yende azali na tête ya corruption selon mwana mboka Fiston Loya to Etienne Chimbalanga. Biso lokola maison média tolingai ko vanda kimiate tolobi meno bapesi biso kombo ngo batangi ezali ya Janice Mawika. Nani azali Janice Mawika batata ba mama bandeko boye? Janice Mawika azali représentant numéro 1 ya ambassade ya République démocratique du Congo na Western Cape to na Cape Town. Pambate pona baebite na kati ya République ya Afrique du Sud République démocratique du Congo azali na consulat to ambassade kaka na Pretoria. Alors ba congolais nyo surtout ba vandi na ba province to na ba intérieur ezala Mpumalanga, Cape Town, Port Elizabeth et Durban bakendaka na Pretoria na capitale pona ko salisa ba passeport na bango. Alors pas ezali makasi pambate bango nyo surtout te bazali na ba moyen ya kolongwa na bisika ba vandi po bakene na Pretoria. Ba misusu bazana ba mbongo te ya transport, ba misusu bazana mbongo ya kofuta ba hotel te ndenge tozolo bana bino boye équipe moko ambassade ezali awa. Alors Janice Mawika nde azo représenter équipe ambassade awa na Cape Town to na Western Cape. Soki baye yende akendaka azui basal afuti a organiser et puis a pesi communication po bayike baya bazwa ba identité na bango to ba passeport na bango. Alors tango batangi ye lokola mutu ya corruption biso esengela ki to approcher ye to poussa na pembeni na ye to ebisa ye meka ko expliquer biso boni ozali ko nyokola bayike bana mboka oyo balingi bazwa ba passeport ba futi déjà bambongo na bango oyo eza 2500 mais selon ba interview to sali na bango balobi bazo senga bango lisusu 300 rand de transport bazo senga bango ba 1000 rand ya corruption. Alors tango to lakisi ba image oyo na Janice Mawika to ebisie ke ba congolais batangi kombo na yo balobi yondo za tête à corruption aboyi alobi ye aza corrompite natuniye ozali kolobela awa na kombo ya ba équipe mobimba ya ambassade to ozolobela kaka yo moko alobi non lokola batangi kaka kombo nanga nazomi lobela nga moko nazolobela le reste ya équipe ambassade te. Alobi soki batangaka ba kombo ya bato wana mususu ambassade en ce moment là nga kolobela bango mais lokola batangi bango te batangi kaka nga yango na komi défendre nga moko. Alobi selon ye alobi ba congolais ya Afrique du Sud bangonde bazali ko benga ye ko approcher ye ko proposer ye corruption ko ebisa ye que non yo lokola zali mokonzi zwa 1000 rand à chacun toza 14 toza 10 toza 15 toza 20 to futi mbongo wana po olekisa biso tozwa ba capture ya ba passeport biso to kamwe talobi mwana mboka est-ce que ozolo babo solo to ozolo baka pona komi défendre alobi non nazolo babo solo to biso bon soko ozolo babo solo biso toza maison média tokoyeba ndenge nini ke ozolo babo solo alobi azana ba preuve nini ozana ngo mwana mboka Janice Mawika lakisi biso ba test ya WhatsApp alakisi biso ba audio oyo batindeli na WhatsApp alekisi biso ba kombo ya ba congolais oyo ba contacter ye po ba pesa embongo alekisa bango devant ba congolais misusu pona koyekisa bino ba ebozali na kati ya ndako bosala neti toza na bino na plateau
bolanda première audio oyo ye apesaki biso oyo ba congolais ba proposaki pour na corruption mais pour na respect ya kombo ya bato baza na kati ya audio oyo na bisika ya bakombo na kobomason na kolinga te pour le moment bakombo na bango ebim na kotikela bino kopesa bino kaka idée pour comprendre que selon ndenga expliquer biso ezali bongo to eza bongo te mais bisika boyoki basoin bomami eza bisika bakombo tokotanga nanu bakombo te pour le moment bolanda s'il vous plaît bate mingi kati na bino bozali batata mingi kati na bino bozali ba maman bozali na bana et bozo na molimo wa corruption valeur nini bokotia kati na bana na bino alors bolanda moko ya audio ya ba corrupteur bato ba congolais au ba contacter qui équipe ambassade pour na corrompre bango malheureusement équipe ambassade ba boya ki corruption nabi ya père la solo ina bango so mona solo na zoiba baebi ce que moi n'ai pas qu'un aéroport en Aboutou, ce que moi n'ai pas un aéroport en Aboutou, parce qu'en soi, là il pour le moment, on a sur la bande de ça. Il y a mon amour, on a payé moto aux a, pas on va au moins en a cap, moto aux a la guette. Dès on est mon aéroport, moi ça y est bien, pas sans enfant d'ailleurs. Tu peux te demander au monde, tout le monde a nika de l'eau, mais bien bien. On se comprendre. Baso courant nango so abiki po bango boza na kati po muto oza na porte kombo ile po bango ba binga batwana. On se comprendre. Ndenge bo uti kolanda. Biso pe to kamwe tolobi ah est-ce que o ezali bosolo to ozali kokosa biso to tunie yebisa biso Janice Mawika. Siko tango ba congolais o ba contacter yo bu. Yo lokola représentant ya équipe ambassade awa nini oyebisaki bango alobi non na boyaki oboyaki oui na boyaki bo biso tokondima ndenge nini ke yo oboyaki preuve nini ozopesa biso média po topesa na population po bandimela yo apesi biso ba audio oyo ya répondaki bango sans toutefois tarder bolanda premier audio oyo Janice Mawika a répondaki na bato oyo ba contactaki ye po ba corrompre ye tolanda s'il vous plaît pour na ko faire comprendre bino batata ba mama bande kwa bolingo bozotala biso na ndako ke oyo mwana mboka ayebisaki biso Janice Mawika bien sûr que aza corrompite ye kutu aboyaki corruption tozo ekisabino ba audio oye abanda ko répondre bato oyo pambate biso moko Congo ba congolais tozana molimo wa corruption tolanda nanu première audio après avoir bango ko proposer ye po ba corrompre ye tolanda première audio elongo na bino. Mon cher za in charge te ngana za sécurité ngana za chargé ya passeport ya Cape Town ngana za sécurité na sala na porte c'est moi qui est in charge. Alors, ma formulaire est belé bien sûr, mais place ya accommoder batu belé zate parce que tous sont censés à la kaka 90 personnes par jour. Vous comprenez? Donc ma formulaire est nango, mais na machine tous un espace limité. Non? Donc on ne saura pas kobaki sabato à moins que na négocier ba pour sabat jour comme ça ba sala bato mususu mais na espace où tous en angoya mukeo c'est impossible ngai na linga ko travailler avec honnêteté moni mutu soka sali réservation na ye eza jour na ye pour ça la capture il faut à ça la capture donc ba jiwana ya kolongola mutu ocha mutu musu ba pesa mbon nga na sala ngote vraiment désolé nga na sala ngote donc je vais pas pénaliser d'autres personnes au babouquet jour na ba capture ba ya ba sala te pour to kweti batu musu vraiment monte que eza bien te nga na yo so ba sali biso ngope to ko se pelate tu vois un peu. Na banzi boyoki premier audio batata ba mama bande kwa bolingo awa ezali biso ba congolais
parti na biso ba congolais oyo tovandi na kati ya Western Cape Town ba contacter mwana mboka Janice oyo azali représentant moko ya équipe ya ambassade ya Pretoria na kati ya Western Cape Town balobi na ye ba pesa mbongo ba corrompre ye po alekisa bango apesa bango basala bango ba capture koleka bato oyo babukaki na ndenga normal o bazo tia mulongo. Avant na kota na deuxième audio esengeli tolo bananu muki biso moko ba congolais tozana esprit ya corruption kati na biso pona nini tokoki ko changer mentalité oyo te tozali na mboka mupaya South Africa Afrique du Sud tokoki te koyekola ndenge bango bakosala ezala na Afrique ezala na Amérique ezala na Europe ezala na Océanie bisika tout peuple congolais azali bisika tout communauté congolaise ezali okokuta corruption ezali privilège to ezali numéro 1 na mitu na biso. Soki okei bisika pona kosala eloko okuti bato ebele batie mulongo congolais akolinga akorompre apesa mbongo po balekisa ye devant bato bayaki. Voilà mentalité tozanango. Et ici ezali groupe ya bato oyo ba contacter mwana mboka oyo Janice Mavika pona ko proposer ye ba corrompre ye ba pesa ye 1000 rand à chacun nazana ba liste ebele ba misusu basali liste ba 20 personnes ba misusu 30 personnes 40 personnes donc 40 personnes, 1000 rand, ça fait 40 000. 14 personnes, 1000 rand, ça fait 14 000. Ba proposer na mwana mboka Janice Mavika po ete azwa aleki sabango devant baye ba bukaki na nenga normal baye bazozela na nenga normal. Mais mwana mboka selon ba audio tozana ngo awa aboyi. Aebisi bango ki eske biloko bino bozolinga basa tosala baninga. Soki basali bino eske bokundi mango. Et preuve bouti koyoka na audio. Oyo ezali preuve ya équipe ambassade et pesi na média ou eza professionnel mayangani na politique TV tozali n'importe quel média te batata ba mama bande kwa bolingo bo se méfier na ba média simandako bozwa ba information na ba média eza professionnel ba journaliste baza professionnel lokola mayangani na politique TV elongo na journaliste d'investigation Patrick Chimanga mwana mama Christine Kalanga tata mayangani yango tozali komanyolela bino aw et tokene na deuxième audio bino baye bo ko contredire to boko boya mayena koloba maison média zali ko fongama boela nga ba preuve boela nga ba evidence preuve ezola kisake bo pesa ki mbongo boko rompaki soit message soit audio na kozonga lisusu ana lombango pona ko manyolela bana mboka ndenge na ko sala ngoboy biso tozali église au milieu du village toza pour te toza contre te mais to boinde chantage to boinde manipulation to boinde ko bebisela baninga réputation tolanda deuxième audio. Mais avant to kota deuxième audio na bandeli yo mutu soki basenga ki yo mbongo soki okorompaki yela biso audio yela biso message soit ba proposer ki yo po corrompre yela biso message yela biso audio tokoya awa tokotanga kombo ya bato yango pe toko dénoncer yango pambate wana ezali ba anti valeur oyo biso toko telemela na koti na deuxième audio batata ba mama bandeko wa bolingo. Mon cher, c'est impossible. C'est possible de faire ce que tu m'envoies là. Donc, dans un espace au côté de bateau, dans un espace au côté de bateau, moi je vais être honnête. Ils ont un bateau Babukaki, la place ils ont réservé pour nous. Bateau Babukaki, il faut baser là. Lorsque nous allons encore revenir dans le mois de mars. 10 personnes aux autres de l'Angao, dans le formulaire, on peut savoir pour accommoder des membres, vraiment. Ndenge bouti koyoka ba audio mibale wana ba audio eza ebele tant ezali muke so to lobi to cha ba audio nyonso tu tokozala na ngonga te pamba te lelo tokozwa binongo nga mulai te toyekaka pona analyse moko ya muke sur makambo ya corruption na kati ya Cape Town pona ba congolais na ambassade to équipe ambassade ndenge bouti kolanda tolobi bon na minute oyo yo opesi biso ba audio olobi ete ba contactaki yo pe toyoki ndenge o répondre bango toyoki ndenge ba proposer yo alors biso nga journaliste en investigation
nakoleka na plateau nakosala analyse mpona faire comprendre bayike mpona faire comprendre ba communauté congolaise lina ba congolais oyo balingi ko toujours kosala corruption. Alors nasuki awa mpona lelo natikeli bino le reste, c'est à vous ya ko juger ba ojo boyoki na maye bana mboka balobi, c'est à vous de juger. Nga nasali kaka musala nanga ya kolanda information bisike ezali pe ko kundola yango koya komanyolela bino ndenge bouti kolanda ngo. Tomonani mbalasima nazali Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga. Merci beaucoup, goodbye.